Ndeko Mbote. Kombo na yo nani? Fils. Okomi awa na Jemi West ndenge nini? Tokomi awa tokata ba piloni ya SNEL. Bokati ba piloni ya SNEL po bosala nango nini? Toteka. Boteka nini? Ba cornière. Boteka ba cornière. Boteka lango nani? Toteka ima Chantal na Nelly. Ma Chantal azali? Aza wapi ma Chantal? Yende? Yende botekela ki ba cornière ya SNEL. Bokati ba pilone pona ko longola ba cornière botekeli ma Chantal na Nelly. Na Nelly na OK. Na OK. Na Nadine. Na Nadine. Bango nde basombaka ba cornière oyo bokataka na ba pilone ya SNEL. Est-ce que oki ko présenter ngai batu oyo bazali liboso na yo? Parce que bazali koloba ke yonde chef de bande. Yonde chef de bande, est-ce que oki ko présenter ngai batu oyo? Moko na moko oyebisanga pe role na ya jouaka na groupe na bino ezali nini? Présenter ngai bango ya liboso ye wana. Kombo na ye nani? Oh, chinois. Chinois. Chinois na groupe na bino asala kamsala nini? Chauffeur. Chauffeur amema biloko. Chauffeur amema biloko nini? Ba cornière. Ba cornière. Apara komema ajwaka role nini mususu? Soki toye na wenze. Ye mutakenda na biloko na wenze. Ay na biloko na wenze. Metango bozalaka na terrain bozolongola. Ye azalaka wapi? Azalaka te azalaka na nzela. Azalaka na nzela na mutuka. Bino soki bolongoli bokomisi na nzela bo charger na mutuka ye akeye koteka na wenze. Eza bongo? Toyaka na ye atika biso na parking. Oui. Ye ake na wenze. Oui. Aye na mbongo. Ake atiki bino wapi? Na parking. Parking ya Liberté. Atiki bino na parking ya Liberté. Ake ina wenze atiki ba cornière azwi mbongo. Azeli ba maman bayaka azwi mbongo. Azwi mbongo ndi ayeli bino. Okay. Ndeko mususu kombo na ye nani? Oh, Roger. Roger ajwaka role nini na groupe na bino? Transporteur. Azali transporteur. Transporteur na ndenge nini? Expliquez bien. Ya azumi ba cornière ko musa na Prince. Azumi mango na zamba côté ba pilone ezali. Ye azumi misa na Prince. Na Prince ba ye azana mutu kazoze la pona ko charger. Oyo ndeko nani? Makuma role na ye zalaka nini? Transporteur. Komema na place pilone ezali. Pilone ezali kubimisa na balabala. Oyo langa saka matériel na bango basala ka musala. Très rapidement. Ndeko ya misa tukombo na ye nani? Trésor musala na ye nini? Amema kolonga na place pilone ezali komisa na Prince po ba charger na mutuka. Ba charger na mutuka. Yo muto mataka likolo na kanisi. Fils yo muto mataka pona kolongola. Ezabo ete. Matériel bosale la kanango musala ezali wapi epi ezalaka epai ya nani? Matériel etikalaki epa na ye namoni ezali na saki wana. Matériel etikalaki epa nani? Ezalaka nani agardaka matériel bosalaka musala? Roger mutu etikalaki no. Roger mutu agardaka matériel. Nani asombaka ba clé? Parce que natunaki yo mutu na oyo. Sopa ngona se. Nani asombaka ba clé pona kokende kofungula na basi ya meto? Mutu asomaki ba clé ezali chauffeur. Chauffeur chinois. Ye mutu asomaki ba clé. Est-ce que matériel oyo sopa na se monsieur? Sopa. Est-ce que matériel oyo oyebi yango? Naibi. Est-ce que matériel oyebi yango? Naibi. Oyo. Na obaoti. Oyo naibi. Oyo yebi yango oyo. Oyo yebi ba clé oyo na sia meto. Bosala na musala nini? Sia meto kokata ba clé kofungola. Sia meto kokata ba clé kofungola. Roger. Ozali mécanicien? Ti. Nanda kuna yo ba sia meto ba clé tout ça eza nini? Loba polele eza nini? Ba clé oyo bozo komona oyo ya mike wana eza ba outillage ya moto. Tozana ya minene. Oyo nene eza o tosala ka musala fils aza ko expliquer. Musala nini bosalaka? Ngola ba cornière. Oyo nde bosalaka musala. Voilà, mon général, je pense que vous venez de suivre le travail qui a été réalisé par la police, le commissariat provincial
par le groupe mobile d'intervention Kinshasa Ouest. Au cours de 2 jours durant, avant-hier, nous avons mené une opération importante qui nous a permis, de mettre la main sur fils que vous voyez devant vous et son consort. Au niveau d'Ensele, ce sont les auteurs, c'est une association de criminels. Leur mission, c'est pouvoir couper les pylônes de la SNEL et puis emporter les cornières et aller vendre au marché de liberté. Vous êtes sans ignorer que ça fait pratiquement 2 semaines que toute la ville est abandonnée dans le noir. Une grande partie de la ville de Kinshasa, particulièrement la partie est de la ville, est dans le noir. Il y a également Bukangalonzo, une partie importante de Tchangou, ainsi de suite. Ils sont plongés dans l'obscurité totale à cause de ces inciviques. Nous avons été saisis qu'il y a plusieurs pylônes qui ont été coupés, d'autres sont tombés. Alors nous avons mené des enquêtes importantes pendant 2 jours. 2 jours, et depuis avant-hier et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas dormi. Hier, c'était le tour de la commune de Lansele où nous avons démantelé le premier groupe. Et la nuit d'aujourd'hui, c'était jusqu'à Maluku. Nous avons effectué une descente à Maluku à partir de 23h et 0h, 1h, 2h jusqu'à 4h du matin pour mettre la main sur les complices. Ils sont là devant vous. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Ce sont des gens comme ça méritent sévèrement être sanctionnés. Ils seront entendus sur le procès verbal, mis à la disposition de la justice congolaise qui s'occupera d'eux pour des mesures conséquentes. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Il y a certaines autres qui sont en fuite. Nous allons continuer les enquêtes jusqu'au démantèlement total de ces réseaux.